biso nyonso ya familia TV News na invité vous ébelé le lobo mituna jika kenda wapi malheureusement to ana kisasa kisasa makambu kisasa mboka koluka tozaka na kati ya qui cherche plutôt yango lelo nde tolobi tozonga lisusu na masolo na kati ya chaîne na biso familia TV News. En passant, je vais vous dire que abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Jika zawana pour na kopesa masolo, pour na kopesa batoli na o ezolekana précisément na monde entier. Vraiment lelo na yambi on a benga mama ni mama na bwaka kae kaka ebele pe batunanga me yo bwaka kae kaka me biso bwaka ka biso te malheureusement lelo tozana ina kini elongo na eto obeta masolo parcours ya basi ya poto réalité ya basi ya poto parce que ye mokope azali mwasi ya poto en passant nazo pesa président Thomas Libinza ye moko na kati ya Ukraine. En tout cas président nga bambote belé, je t'aime beaucoup, vraiment merci beaucoup na baluki epa ya mama na ngai mama ni mama bonjour. En tout cas bambote na yo boye bolamu na kati ya kisasa. Merci beaucoup maman nangai na sepeli komono na bwaka kaka tala caméra bao ba mona kayo mama Pascaline de la fa mwasi ya makasi mama ni mama zana kini mbote mama tala caméra pesa ba olinga ba mbote belé ba comprendre que zana kini ona mikilité na ubanda mbote pa ya mona na yeba kika na wao na yeba kika to suka wana nzambe te ata yo mosko na bande pa ya batu mususu bongo mona pesa ekambote mon papa chéri mona mosi wala kiti pa maison oui eza bongo na bandi na mbote pa ya mona mo abi kalonge biso belé yo moko yebe sima na okita pa mwana nanga Benedict Ndongo ipa mwana nanga Joël Sita ipa mwana nanga Maglo Ndongo ipa mwana nanga Christelle Kalonge Judith Kalonge ndoyi nanga moko ba biso ebele Kalonge sima na okita pa Jason pas ma pa ya Jordan sima pa koko mama bakoki nanu petit à petit to kotinde na mama na li wana kana kata libota wana bana nanga ona tikoloba boy ça c'est vrai je te dis merci beaucoup mama bane belé lelo pe moi baksa bana chango bazala kuna sima na koya kosuka na ba mama d'honneur tous ensemble parce que bazo manquer nga présidente na ya solo mama parce que ba biso belé bino nyonso boza mulongo do moyena luba mama présidente na kati ya kim na pesi bino ba biso belé ngai wa bino Pascaline de la foi na ye kwa enjoy awa na mboka Kinshasa parce que awa corona ezate vraiment ya mondelika ya wana na ye merci mama ni mama Pascaline de la foi moi c'est makasi mama na ngato koti otolo bakaki na moboko mama na likamo mama na ngai si je na biso ba réalité ya basi ya poto comportement ya basi ya poto ba vie de l'équipe mabe yoko moi c'est ya poto ko no bandini mama na ngai nini ndeza la base ya makambo basi ba okosala na poto mobali abengisi yo outi na kisensu na kati ya pasi na difficulté mobali wana alingi yo ezala na Facebook ezala na lisanga ya famille ezala na ndenge nini alobi ngai lokwa na lingi yo koyaka na poto oye na poto kutie na ndako kitoko yo kozaka na kisensu zaka pe na ndako te oye na poto kuti ndako ba bien voiture nyonso boswani lokwa ozaka na camarade ayebisi awa biso tezaka oche soki kaka gangeli yo kima kende boye yo po matima peka mama eza nini ndeti ndaba bon en tout cas ya mumuni ngai na kubano to kumusa na telefone muni nga ifuna zonga na mboka pona nini yes parce que ba makambo mususu oyo ngana mona ti awa na Kongo na mona kuna na poto longi elikilanga poto ezamboka malamu mais ezamboka moko vraiment respect vraiment ça vraiment ti parce que ba makambo mususu oyo ngai na koma komona awa na mboka poto ba makambo mususu oyo ngana mona na mboka poto awa wa ezalaka parce que awa na mboka na biso Kongo mobala za numéro 1 mwasi aza numéro 2
Mamozo mona teke on amboka Congo to na dictateur kuna nde ba pesi moi si valeur comme on dit que je suis de la génération d'égalité. OK, bien sûr, ça la mira Congo menga. Là parce que lui de la fois nanda unanga. Mon amour aza numéro 1. Même na poto. Yes, aza numéro 1. Parce que tant nous zombe na lola asalaki abanda ko sala ngali bosoti. Asalaki boso mubali. Azwaki eteni. Ozoyoka bien eteni. Nazolanda mama. Yes, azwaki eteni. Ya mubala salinga mwasi bonde ninga na koma numéro 1 kasi mundela kopesa yo ningisa wanete yo dondo ate non ya tokei kuna omoni parce que mboka na biso Kongo ka ba difficulté ngo yango tokei mais tokei kuna te poto ke landa makambo na bango jamais ngai trop fona ko landa makambo ya mama soki yo landa kinga penza malamu ne bande na tuna ki nini ndeza kotindete bino bodondo akayani. Bon, omoni eloko ezosala bango bongo mbongo parce que yes mbongo omoni aza na bana ata mosusu 5 ata mosusu 6 mbongo ya batia bénéfice ya bana ezoleka na compte bawikili moni donc bambongo ya semaine ezoleka na compte na ye azomona par semaine azozwa mbongo ebele azomona par mois azozwa mbongo ebele ya bana ata mosusu ye mpe moto asalaka na ye mpe te ale azomonaka bambongo wana nyonso donki amonike mbongo eleki bozo bongo mama oyo abota te bon oyo abota te bon peut-être asalaka na ye mais soki olobi olanda mpenza malamu donc ezozala kaka bamama oyo baza na babana bazozwa bambongo wana donc mpona mbongo wana ye azomona te na mbongo eleki nzoka bazosala erreur mbongo moto asalaka yango moto asalaka te bon naza contre bango parce que wana vie na bango bonga nazalaka na camarade te nakozalaka mpe na camarade te banda nazalaka na camarade te ntina potonga camarade na ngai liboso mona mu boyebi yango bie basi ya Irlande nazalaka na camarade te so ozwi fete obengi nga na oya matanga na oya ona lobake oyo pinga pire azalaka te ko mama tokende na mokuse mama nanga wana siko yo ko ba peut-être eza télévision yo lingi mon amour amoni mais respect papa nanga to na 4 émissions nazolo ba mabete yo lingi mon amour amona kake mosi nanga za mosi kito mama nanga ina kinga tozo zonga ne bandite mama kasi cela te source zanini kasi bandeli yo mosi ka ko tomboka ka pa ko zo salaire bana mama e bandeli ta sulika mbwalite. Bon, naboyi te même ata likambo ezali bongo ngai oyo nazobenga mon amour nanga bato mosusu mpe bakoma obenga na nzela mon amour mwa mominga nde mobali baobenge mon amour ndenga nabenga mpona yo nde obenga yes bon ata ndenga nazobenga mon amour yo ningi olobaki nga na mon amour tozala na baproblème te ezalaka yes tozalaka nango mais problème yango ate eza boye tokoarrange ngo ekoma ekoma na moki parce que likambo nyonso basulolaka nalobi te kaka keno azaka malamu te mapepe ezalaka me bavandaka bosololi likambo ezalaki ya monene moyo mpe ekomi nango ya moke mais so bosololaka te yebisanga bakanda ya ba 2 semaines bozolanda na moninga 2 mètres mosusu ebongi koto mosusu ebongi koto omona mpe moninga ata mosusu mama yo ozokendeka na cadre ya conseil osili batya poto baoyo osilikelo pamo siko tokendeka na ndenge ya mokuse ngai yo oza mario ngamu nasalaka sikoyo nakimario na yo wana bambongo na nga nasalelaka olingi babinga obanani baujana nga nasilika te po ifo tokendeka na malembe tobongisa mama tozala mpenza honnête en tant que une femme aza mario na ndenge kasi ye asalaka te na poto baréalité ye aza mario ngamu nasalaka te yoka ye soki asalaka te mais azwaka socialité ye mobali bongo société kokani na ngamu nabimaka 5 nazongi 2 eza na bacouple mosusu na mwasi na mobali basalaka te mais baliaka social yes asalaka te mais azwaka wikili moni azwaka social bongo ata asalaka te yo sikoyo oza kokipe ye kasi ezala mpe réciproque nakipe akezwa mwa mbongo na ngai ya motuki na ngai ketika kune pa bapeti chéri kasi omoni siko likambo yango nde yango nalobaki tokɔta na source te wana nde yango te parce que ata ngai mpe vraiment ke no mon amour azosala te ale nga nazobima 4 nazokende kosala mbongo na ngai azokende kotikela yango basheri wana na osilika nasilika te bwana wana naza capable ata toza na hiver na benga na ye non bala
bolandilanga mama bolimbisanga to na mozindo peza mama fungwama kobengana la c'est trop dur toaka na kati ya sujet na biso ba réalité ya basi ya poto tokimite ya kobengana la c'est trop dur nako yango na nalobaki likambo te eza ya monene basololaka nango ti nakovandisa ye tokosolola nango pourquoi tu as fait comme ça ozomona vie toza nango ozomona ndenge tozobongisa tozosala memi yo mbongo yango natikaki na 15 bie natikaki na ndako yo ozwi nango bapetit chéri ya kisasa nakoyoka ye soki akoloba nanga ndenge nakobetele maboko yoza moto baconseil mais quelque part zuwa mpe dominake ezaka mais kasi nakotuna te nakotuna pourquoi osali ndenge wana yesu koso apesi apesi yo nini ke ye ozaka mwasi ya botosi te olobani soki alobi na ngai nga parce que naza mwasi ya botosi na okamwa noba en tout cas mobali azaka ya mobali donc azaka nelo omozalaka soki esui kaka akeika vraiment ya botosi te ale yango na yo osali ndenge wana tifalela bamama bon en tout cas tobetela mama maboko a rejoindre ngai on comprendre que eloko nyonso ezaka na source nango quelque part baswana po ba réagir lelo bakoma mal répété eza mpona koloba ke mibali nde babandaka kote wana o rejoindre ngai kasi yango parce que ata yo moko ale olobi na ngai mpe ndenge wana mais tu vas aller là-bas na malili kende mais olala libandaka etali akolala libanda te akoluka ndako aza na camarade ana mbongo te ye komario mais ntango ye asalaki yango estce ayebaki te ye mpe oyebi mpe mibali yango mpe basalaka ndenge wana basalaka ngo dure na nkoelo ntango azosala bongo sa préparaki da na libanda yes ntango ye azosala bongo sa préparaki na libanda ntango kakeko mbala moko azwi akili aolala libanda te aolala libanda siko mama ezalaka mwasi abengana mobali akoyebisa ete ke yo kende lokwa yo lokutanga ali bon omoni kasi yango na nalobi makambo yango mosusu eza na poto awawa ezati awawa sasa na mwasi abengani mobali ya atikali na ndako donc ezaka mobali nde moto abengana mwasi akili mais kuna siko na poto oyo mwasi ezakili ata ya kutengana ata na ndako ye nde moto akobengana parce que priorité eza mpona tolingana soki na kende mibali nga na tikali na mibali ya poto balingi kobana baso baza na poto actuellement soki akenda na poto na ndenge na ye balingi kobana oyo ya se eza malamu eza mpe malamu parce que omona oye kobala mwana ngo awa neti yo papa moko ya 50 oye kobala mwa jeune fille ya 30 ans ye ya 5 ans ntango bokopemi na ye kuna afandi yena azelika azwa mokanda ntango akozwa mokanda makambo abanda kosala yo kuna kasi monokoke panzi awi monokoke yo panzi alesko fi wana akoma moni sikoyo baoyo bakoki epai na ye amona kende yo sasa oye kuna yo lisusu te eklase kokende monoko panzi yango wana yo ozoyebisa bango soki asepeli na mwasi azala akenda na poto na ndenge na ye alinga ye na comprendre po balobi boye soki mwasi akenda na poto na ndenge na ye okuti ye kuna azaka na mwa lolendo mobali moko ya poto pa telemisa 8 antine nalingi yo oza joli oza boye mwasi wana azaka lolendo azaka na botosi te malamu mwasi onga moko na bimiseli mbongo na bengisi ye comprendre mutuna na ngai mais ezali vraiment bien wana te parce que ezali pe na basi mosusu oyo ezake ye moto abengisi mibali awa mais bakei na ye mpe kuna bafandi na bango malamu eza te kende ndenge na bongo nautu libasi yango kaka baza mabe babasi mosusu mpe ya malamu baza na bango bacouple mosusu mpe ya malamu mpe baza na bango mais ya malamu eza moke donc ya mabende ezali ebele bacouple ya mabe yes bacouple ya mabende ezali ebele oyo mwasi
aza na gauche mobali aza na droite ye oyo eloko esangisi biso ka ndako ye omona kutu mosusu kutu ta mosusu mobali yango aliaka nde na ndako yango te balobanaka na bango te mais tomona bango babimaka porte moko babimaka mpe ka mosusu mpe kaka na motuka moko mpona nini mais na ndako sikoyo ntango bakokota rando moto na motu na kwe na ye eza mpo balinganaka vraimen nkombo ya bolingo wana ezalaka te parce que eloko nyonso mpe omoni mama soki lelo obengaka papa mon amour eza mpo bolingo eza na kati soki eloko esalaka ezalaka mpo mibali ya poto balingaka basi mpona baintere to basi balingaka mibali mpona baintere azwa kanda to nini bon ezali na mobali mosusu akolinga mwasi parce que aza na mokanda te bolingo eza te bolingo eza te alingaki eka seulement mpo azwa mokanda ntango akozwa mokanda akozela azwa nationalité parce que soki azosuka mokanda ntango akokende korenouveler donc mwasi fo aza donc soki aboyi ye eopesa bien te akovanda na ye ntango soki yamwiti mwana moko ntango soki mibale nsima na yango ye soki sazwi nationalité mobali yango lokola mwasi yango azalaki ya bavu na ye te akoluka akreye nango to mariage ye ale nsima nango mona bakokabwana na bango mpe mosusu mama ezaka mpe intere omoni mpe bafandi na bango bon eza mingi te parce que azalaki na ye bavu na ye te alingaki eka seulement mpo na intere soki bavandi ata 10 ans soki nango bakokabwana ezali nzela na ye ezali nzela na ye te soki nango bakokabwana na poto malgré tozotala banovelas malgré tozotala bolingo eza te bon bolingo eza likutu eza ya likutuma ya likukuma soki eza mpona eza ya likutu mpona nini nayebi te nayebi te soki sire nango oyo ya biso kuna peut-être biso kuna na irlande tozaka ntoro ya mai nayebi te soki mami watango kaka motu asalaka ndenge wana nayebi te parce que ngai mpe elekelaka nga omona couple mosusu vanga boyebimaki te un jour bakoki kokabwa mais omona bakabwa oyo tona mama azalaka susu atisakela wana mama nde azoyebi soki papa azala lisusu esakela ale papa mpe ntango abima na esi na bima nanga kuna ye moto abenganaki nga ntango mosusu mpe mama te moto abenganaki ye moko bamakambo na ye nalobaka mama moto abenganaki nga banzela nayebi ye banzela na pourquoi balobaka mibali batondaka te mama répondre nga wana oseki yes yango nde likambo bandeko balandi batondaka te ko ye batondaka te balobaka batondaka te oui ça c'est vrai batondaka te miso ekobetaka eza kobetaka eza kobetaka ekotalaka nga na mona moso na kobona bonga nondani mabonzambe lisusu ça c'est vrai so toza basi ya kondima basi ya kondima babomaka te balobi mabolongo na se te na likambo ya bolingo mabolongo ezalaka te ça c'est fait pardon eyela kotunga te na kombo na yesu na baka mabolingo te mabolongo na se ezalaka te balandi lisono eza très sensible mama alobi akoboma nakombo na yesu basi eyelanga mpe ekoya te mama te ekoya te nga nataka mabolo nasi eyoya te ya solo mama na yayeba couple ya omoni quelque part mpe ndenge bapapa bakopesa barapport babibino bolobaka na internet eyokanaka partout bomeka kosunga biso mingimingi oyo ezotindaki bapapa basala bongo ezaki mpasi baza baimpoli aza impoli akoki mpe kobeta mobali na miso ya bato akoki mpe kopasola mobali bilamba na miso ya bato lokwa ayebiki eza na poto bakosala ye eloko te donc aza bongo akosala bongo akoleka siko surtout natali kamera na kolemba te bandeko basi oyo tosalaka na bango mosala moko basi ya presse bao bazaka na poto nini ekolekela yo wana problème na yo ya ndako mobali wana bobota na ye bana misato mine esimbi te ya mwasi okokende na yo na nzela na yo totiki ye vraiment il faut ya na presse opanzi ye
ngana zui na panzie moninga zui ekofuta yo nini yebake makambo ozosala ezotikala lobi pe mwana na yo kokota na bugela bombaka amoni ndenge banda kofinga papa na ye eza mabe. Je crois que maman zo rejoindre nga makambo couple komi ko sepa to komi ko régler na télévision ngana leki na fingi yo leki ofinginga yo mobali yo kutozala mwasi basi ya poto na mibali ya poto mama eza nini. Bon, en tout cas wana vraiment na yebite oyo bazokoma ntina niveau wana parce que omoni bolingo ezaka naturel, c'est ça bolingo baforçaka yango te nalobaka omoni si tu vois que ça va au marche, c'est ça. Si ça ne va pas pause bokabwani na malembe papa kei na ye gauche yo kei na droite keno bokabwani moso atikali na AVC muni wana ndeki to humilité soki bomoni ke ezotambola malamu te malamu bosala divorce ntango bosala divorce mwasi atikali mobali mpe atikali na ye na kote na ye wana ozomona mpe oza kose respire bien keno ke osali mabe mobali ya babeli alelobilobi ya kufi bakolobi ke mwasi wana moto abomai mobali parce que bakoma kolobaka mwasi wana moto abomai mobali mwasi wana na place ekomela ndenge wana madame kokabwana même atanga mpe na monamu onga na benga monamu si je vois que ça ne marche pas on va déposer tosala divorce ya tikalinga mpe na tikali parce que nga na kolinga te na yako tiango na motema na ya kobela na sa ideza na nga na lobana okufa na sa ideza ekokaki non madame tokabwani na biso kasi fo kokabwana mpo bolingo ezala naturel baforsaka te donc ezala naturel si tu vois que non ça ne marche pas osali divorce. Mama tolobi ete basi ya poto eloko esalela bango ke bakoma baimpoli bakoma lolendo ezali mwa miki oyo bazwaka ya bana oyo mpe bavivraka nango na kote social mais bolamu mpe ekozala bolamu nini oyo basi ya poto baza nango à travers mibali na mais yango ngai nalobi nayebi te parce que omoni nous sommes tous des femmes, mais nous ne sommes pas créés sur la même terre. Il y a des femmes et des femmes. Les autres femmes avaient aimé à la fête. C'est ça. Vous savez, ngai ça ne veut pas dire que ce qui ngai naza mbongo ibele koleka donc na cha mobali na na deuxième position. Te akotika la neka na première position. Mais basi wana soki bazo sala bongo bazo sala erreur. Parce que le coup mon maman n'a pas de balle. Le coup mon mwasi na mobali. Tant que vous en avez mobali na yo bazo fait ça yo moi respect. Na ko pesa exemple typique. Ngai na kenda na 2001. Mon amour ayaki na 2006. Oui. Pendant 4 wana nazalaki ngai na poto. Yes. Ba dérangement on na zwaki parce que babanda o mona na zanga. Mais tant que mon oyo ya nga mobali ko rejoindre na engambe mobali taille lancé yo mo yebi no baluba taille lancé ngambe azala pena jona ye ozomona kuwa eye omoni ata mutu abanda okusa na pembe na ba non azala na mobali na ye bon yo lingi otikala kaka yo moko na ata yo abi kozala yo moko oza lezo oza na mutu akotuna yo uti wapi osala nini mais non ngai naza na mon amour atianga à l'aise so na nina kende réunion musique na oyebisa ye mon amour na okende réunion musique na osisa na ba air boy mon amour na okenda jeep tena tika jeep bon ba memanga boy na oyebisa ye so na nina kende église na oyebisa ye so na nina kende musala na oyebisa ye bon akanga anga te bwana ayebi oyoza kasi parce que nazoloba esika wana okende siko soki yo oza koloba te ozobimaka ndenge wana mama mosusu mpe okoyebisa ye zuwa te likambo azuwa peti abi oza vrai chéri so nalobi akendaka boye eza mwa matata zuwa wana nde ekomi kotinda makofi kamata bon nayebi te ndenge bango bayokanela na couple na bango osu mpe mbongo emonana te mama mwasi avivraka na mobali oyebi yango ti wana oza d'accord na ngai wana oza d'accord na ngai papa na ngai ayebisa ngai eloko moko wana nabosana ngo te ayebisanga mwana na ngai kobosana te ate okomi ministre mobali na yo azali sentinelle linga ovivraka na mbongo ya mobali mpo mobali azwa place mais nga nalobi ata mwasi oza na mbongo ebele ya mobali ezaka toujours okozala mpe kaka toujours na posa nango mais ya yo eza ebele ya mobali eza mokili donc eza bongo
mais toza toujours na posa nango sikoso toza wana ye mobali alakisanga mbongo te ye aza na badifficulté bamindele wana bafutaka te na nazwi mokanda te eputa abetaka mwa libanga lokwa nga naza mwasi ya poto naza mal répété naloba te aza gentil te il faut oloba te ndenge wana aza gentil te parce que bokofuta bafacture laba eyaka cher ya courant bokofuta ya mai ya moto bokofuta ya telefone ya télévision pambo elongo eka na shop eyokota na ndako na bino nani kutu bobandi osalela ngo te il faut bofutelaka ngo siko bafacture wana nyonso bobandi ofuta ndenge ye soki azosala même ate eza moke il faut olakisaka ngo epa mwasi na yes parce que bozosala kasi ata ye aleki yo na mbongo mais ata ye aleki yo na mbongo oyo ya yo mpe ya moke wana il faut econtribuaka parce que esengi ndenge wana soki ozolakisa to bimisaka te oza mobali mabe bonjour na cordon Emmanuel vraiment toujours na Ukraine papa na ngai bambote ebele en tout cas je crois que bozolanda mama batoli mama ni mama Pascaline boyokaka ye kaka lelo ye moko awa tozobeta ne masolo ya baréalité ya basi ya poto mama na ngai vraiment tozokende malembe na suka kasi nga natunaki motuna tolobi ka mabe bongo qualité ya mwasi ya poto yo tobengaka mwasi ya makasi nga nayebaki teke osala ya kwanga uti olakisanga video awa ke osala ya kwanga me ozaka na poto mais eza grave qualité mpe ya mwasi wafandaka na poto qualité nezali baqualité ya malamu ya mwasi ya poto omoni neti nga nabimaka na 4 heures ya banda mosala nanga na 5 parmi baqualité ye nalamuki 4 heures wana na bose na prier nasali nakoti na motuka nakei mosala nakesa seulement mpona 3 heures kozonga na nga ntango nazozonga miliki lipa eloko ya mwana na biso ya 13 ans na ye nango mwa ata mosusu mwana momokolo yango tasali te aza nao na mbeto azolala na ye na dépose wana po ifonaki esu mosala mosusu na 12 heures ntango nakomata na likolo na ba 11 heures nalamisi mona mozizikola nazolinga ku nalamuka nakeluka miliki balitomela ti ngabi miliki eza na se déjà yo en tant que mwasi nango déjà obibe akoloba ete celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur sila yaki nango déjà mona ngabi te bose mona mo miliki te miliki eza te na fuyo ngabi miliki eza nga sina kutenda mosala tokomileni déjà soya na miliki akiti na se aye kosala mama soki obima toke mosala te omoni wana nyonso oza malamu nakobima Thomson papa azokalkile bakofuta biso semaine prochaine ntango bakofuta biso tosomba Thomson tosomba omona ntango ya oya na mbongo yango ngabi te monamo nasomba ela ya biloko yango mbongo yango totinda na isasa bien tofuta facture totinda omona tosali yango déjà esi nasalaki yango wana ozomona malamu ya bakalite ya malamu ya bazali basi oyo babengaka ete basi oyo balukaka mwasi wana aza teke alala pongi sombela ngai kabela ngai nazangi bodi nazangi plante te kaka ndenge olobi wana olobi oyokaka ke nasalaka kwanga natumbaka nazokende mosala nazoluka nazwa mpe na ndako nazoteka mpe kwanga moto mpe abengi na telefone Pascaline naza mposa kwanga die o naza nango ezali yaka omona ata mosa azwi mwa eta talanga na bimi natiki kwanga likwa mesa so oyebeta porte mon amour na bimi naki ntango ya oya asombi kwanga wana omona mpe eloko ezalaki tomona ata oya mona mwabi totekaki kwanga 30 secondes tosalela po oyebi mingi bitumba mpe ya bamwasi na mobali eutaka na likambo ya mbongo soki mwasi aza oyo babengaka ete goigoi asalaka te mingi misu na ye esefikisaka na mwa libenga ya tata kasi mwasi oyo akoluka me azopesa respect na mobali na ye je crois ndako wana ekoza toujours na kimia oui ozala toujours na kimia parce que yo olalaka na yo kaka pongi olalaka na yo kaka pongi oki otiki bano ye olali pongi ozocontribue te mpo na ndako ozozela kaka ata yo papa apesa ata yo moko oza goigoi parce que basi ya poto baza différent na biso awa en Afrique parce que awa en Afrique misala eza pasi mais na poto balobi ete misala eza na facilité mwa mosala moko kozwa okoganye mpe vie na facilité mais elingi koloba te ke na encourage basi ya Afrique bosala te balobi ete mwasi nyonso efo aluka ntango tozoganga ke je suis de la génération d'égalité égalité yango kaka ya koganga ya osalaka mosala te mama tokoma okende na suka conseil nini okoki kopesa
na ba mama na ba papa oyo bafandaka mingi mingi na poto parce que lelo tobeti masolo ya basi ya poto. Conseil na koyo kopesa ba papa parce que fona banana na ba papa bo bino boza Yesu. Omoni bozalaka ouverte envers babasi na bino parce que omoni kokabwana eza malamu te, divorce eza mabe. Omoni soki oza transparent na mwasi na yo, soki ozwaka après une semaine ozolakisa mbongo epai ya mwasi na yo, soki ozwaka après 2 semaines ozolakisa mwasi mpe aza kolakisa mpe mbongo na ye, bozosala bakalkile, boza nango transparent na bandi en tout cas mabe mbongo te koya kokota wana parce que mbongo eza malamu mais eza satan nga nalobaka mbongo parce que mbongo eza malamu mais eza satan pourquoi parce que ekabolaka bato ntango omona yo olakisaka mwasi na yo mbongo te mais ntango mosusu na kidiba mobo akocheke nini na yo amoni mbongo na compte non libanza mbongo ebele boye azoyebisa tanga te omoni mwa eloko wana ezokota omoni eza vraiment malamu ye eza vraiment kitoko te soki il y a un problème loba na ndako na yo kendo na ndako nokuti ozokokoloba voire même ata mabe ya mwasi na yo te ozokokolobeli te mais ozoloba pa baningano ya libanda bayini ye mpe na famille na bayini be oui bakoyina yo mpe bayini mpe na mwasi nomoni eza baloba betaka mabe ya basi na bango mpe famille na okokende na salon mpo bakata yo suki tuku nona ekoki te mais yo ozoloba da mabe ya mwasi na yo nga kutu lobi naliaki te mwasi ango kutu boyebo c'est pas gentil vandisa mwasi no na ndako yebisa ye olalaka na jini te boye te boye nasepelaka nango te akoyoka yo mpe me mabe na ye ye azokeyoka ngo mpe bato yebisanga ozoteya ye nini ozoteya nini eloko te suka na omona yo omema bino na divorce ntango bokosala mpe divorce yango fale ovanda te aloki eluka so mwasi mosusu est ce que mwasi wana azaka na malamu aza na mabe te eplace bozosala ya wana bozosala ya wana biso mpe baninga mpe basi mpe fo boyebaka yango mpe meme ata ye mobali yango bayebisi yo ye non azwi mwasi etel boye asali boye wana eza eloko ya kobengana mobali na yo te wana eza eloko totya mobali na yo mpe libanda otikala femme sel te vandisa ye na ndako aza mobali na yo me kaka otalisa ye ntango so mbebana mpe esalamaki yakoyakango yo osalaki na ndako yango ye abimaki libanda mama kelinga ujana omona sikoyo dans l'essence langa na bitake ndakende kolinga ujana ye ujana elobi na ngai kaka olinga mpe baningane baujana ye ujana baolinga mpe baningane baujana eza malamu tomoni songa nazoloba bongo dans l'essence divorce ya bato nga pascalie de la foi naokaka ngo mabe makasi naokaka ngo mabe makasi nalingaka te parce que nazotala bana wana bakokola ndenge wana papa epai mama epai omoni eza éducation ya malamu te lokuma mama ifo ozala na papa na ndako bazopesa respect donc si ya une problème toyeba kosarrange yango topesa mobali respect te kasi mama balobi ete na poto mibali baza pamba lelo ya boyinga lobi naza na wana lobi moni basi ya poto akozala bana 5 mwana na tata mais il faut yeba ngo ke mobali asambwaka te mwasi nde mutu asambwaka wana naza mobali asambwaka te ata atamboli na basi 100 mobali asambwaka te mais mwasi so otamboli na bali 10 baobenga yo ndumba yeso baobenga yo ndumba wana eza faux cop wana yango te mama olobi eza faux cop mais futaka je ne sais pas pourquoi il faut que wana ekofuta bango mais mpo na ngai ekofutanga te mama baokanelo na poto à mon âge on a naza boye si nakoma daya na demi siècle nazolange mosala divorce nakolinga lisusu nakolinga lisusu gabi nakende otike na cimetière obi aza amfibo azotala yebisa ngai nakolinga lisusu po efutaka te bon wana nayebi te nga papa na nga na mama na nga balakisaka bongo te papa na nga mpe Jean Paul Mayata alakisanga bongo ye mpo naza mona Jean Paul Mayata ye alakisanga bongo te siko yebisanga efutaki elongo mbongo yango yango nga nasalaka te yango te mpo nga aza mwasi ya mbongo bato mandefu
basi mande baza ngai batambango nakanisika ngamo naza mutambango sikoyo yebisa mobali yango wana opiangana kafiangana soki mon amour osani histoire oya wana azala onene komi na suka wana yango te wana mpona ngai te pardon wana namonaka efutaka te mpo mobali asambwaka te mwasi moto asambwaka. Merci beaucoup Maman Pascaline de la fa vraiment sengo eza ya trop nayebi kende toyambi yo na famille ya TV News ntango okokende ntango okozonga tokoyamba yo lisusu soki nzambe asali biso bolamu mpo toza na mokili tokobana kosala badirect na poto parce que elongo na yesu tout est possible. En tout cas mama nanga na biso matondo ozonga liso na kamera tala baoyo bazangaki pesa bango ibale to misato mama oke mosika te mpo nayebi ke libota eza ebele Blandini ya papa de gozo yo ya babina tanga kuma. Balobi na tanga kuma na ote na pesi Blandini mosa papa de cara biso bele na pesi na ba biso bele igete malisa do bisa bele mwana tanga bino sosete en bref na linga bino bino na mosa ni te mama odete de la foi yepe otala na pesi na biso bele donc mosa ite. En tout cas association de la foi en Christ nyonso bamama ya kondima basi oyo bakenda sango topesi bino bambote ebele toyebi ete eza na basi ka lolenge mama uti oloba eza na basi eza mpe na basi kasi association de la foi en Christ na poto oyo ekambami na mama Pascaline elongo na mama Michel wana eza basi oyo tobengaka ke bamama ya kondima toza na moko parmi na bino mama na pesi yo merci mpona kondima invitation na biso tikete nzambe alola apambola yo. Merci beaucoup tokomi na suka balandi na biso en tout cas na pesi mwana na ngai Beni Matondo na écran ya ya bambote ebele émission yango oyo bo partager bo s'abonner massivement na famille ya TV na pesi oyo ngai nde frère na ngai totambolaka na ye Rais Kangi bambote ebele po ete yenda sali ete bomona na bandako na batelefone na bino en tout cas papa Thomas bambote ebele mama na ngai mama ozamuta songisongi vraiment libinza iseta koloba kar tikete nzambe alola pambola yo nga na bino tokutani mbala nsima soki Jésus Christ de Nazareth azongi nanu te merci beaucoup.